Sarah Tola TV. Dans ça, la émission trop. Il y a qu'on interpeller conscience. Il y a des fanatiques à Belleville. Il y a qu'on interpeller conscience. Il y a des comédiens. Moi, je ne travaille pas avec Belleville. Si on peut me Belleville et Sabino, d'accord, gérer chaîne à Sarah Tola T parce que à ça la langue à travers la langue. Sarah Tola TV. Si yo mi moni la liste ba pele et suyo. Ko benga la nga Belleville. Pour benga nga pita uzana pouvoir wana te. Il faut benga kanga moko. Sarah Tola TV. Ba senza ba abakouk. Soso sila. Ba comédien nyoso ba sendi o bo mona ba ke Sarah ko la wana da Belleville na travers la Belleville. Donc mes propos ça n'engage que moi, ngande patron et chaîne o. Donc Benet Belleville, à tête que ça n'a pas bonjour. Elle n'a pas droit à obéir que Sarah émission on a pour nango saleli nani. Ah ça n'a droit pas. Sarah Tola TV. Comme toute personne libre, elle est libre d'apprécier chaque chose bonne à son goût et elle a choisi d'accompagner Madame Belleville et ses activités en la soutenant naturellement, virgule. Donc, toute émission ou propos venant de Madame Sarah Tola sur sa chaîne YouTube et ses réseaux sociaux respectifs n'engage qu'elle. En toute responsabilité. Merci de bien. Sarah Tola TV. Tant que maman manima maison Ginda, Omar Alobani. Pour la deuxième femme. Omar Alobani. Bino famille de Kabeyonga ngote. Bezu pe kile na courage. Ya yo côté la Omar. Scotinde be côté li Omar. Alinga na lengele na liste. Wana ponga na chaki. Sarah Tola TV. Belleville et ses entreprises de tout ce qui ne lui concerne, ni de près ni de loin, pour le bien de tous. Merci de continuer à consommer sans modération la série Sous les drapeaux, une histoire à vous couper la souffle remplie d'émotions et de rebondissements. Ceci dit, je nous souhaite une bonne fin de semaine. Donc je pense que les acquis écrits par l'attaché de presse de Madame Belleville, d'honneur Nyangi Moussiatalo. Sarah Tola TV. Nalora batu mususu te bangana ba matière so bana ba matière a batu ba vie privée batu ba ra ko exposer ngo. Obi combien de temps nazi ya matière à Cardozo? Sarah Tola TV. Belleville a finalement avant même ngala zo likanisi le belai. A finalement avant a comme na bato ebele o le temps mususu ba soutenir ba œuvre na ye. Bazo finge kala sans cause. Sarah n'était pas là. Alors ba sendi nyoso ba comédien. Na bandeli bien. Ba sendi nyoso ya ba comédien. So lo ni koti na téléphone nanga yo bikati. Sarah Tola TV. Non ça il est live. Et si on a fait le live, on a courage à bien la Belleville pour on a pouvoir pour s'engager. Non, c'est le live. La protéger à bien au couteau. Un moment protection. Mais apparemment, mon thème m'a bien à comédien on a mona. Bah yebi bateau ba finga bango ba pedula. Bah yebi bateau ba finga bango ba lele matin midi soir. Bah yebi bateau ba finga kama ba comédien nyoso sans exception ba bandi ba papel na pas masumu ba tout ba finga maka. Bah yebi bateau ba finga mama ni mama pendant des années. Mais nous connaissons peu sa point de vue na critiquer. Ba comédien tout ba c'est quoi na ba nzala na ba veste lemba. Ya ba bela tout ba sala mulongo na bémission ba $50 ba futabino. Ba fingi mama, ba fiantiki mama, ba fiantiki mama. Sarah Tola TV. Maxi Chen na etala makate. Mais mutawale la mutwe auza makasi osa ba live. Ba bata sonye. Donc Maxi akosa kolela Jani. Mais passe la matala na chaîne de visibilité. Ozuango. Après ce qu'on kukunda Janinde, sort la chaîne à Maxi. Sarah Tola TV. On se soucie à tout là.
Oh, Jani, allez, bah, ça va bien hôpital à Okouf après 2 ans. Azali na maladie. Oh, merci à tout là. Expliquez Bissoti. Donc, liwa motu. Yango motu sera kufi. Na bato bazako lingete. Bako bima bako ya pembongo na mutu na ye. Ofandi na Kinshasa tope na Brazzaville tika na yebisa bino ke sango ya malamu mpona bino eye bino bato bozalaki kolela na baservice lokola expédition ya bakoli par avion bato kouta Chine mpona kokota na RDC tope na Congo Brazzaville. Agence ISA logistique multiservice baye kofacilite bino tâche mpona baservice lokola chargement, paie de douanement et conteneur, full topé groupage, assistance commande, achat na Chine, topé, kosoma biloko na Alibaba, bazali pe na ba service ya règlement et paiement ba facture ya mbongo ya ba fournisseur na bino oyo bazali bongo na Chine. Bokanisi esili, bazalaka pe suivi pe contrôle ya qualité ya ba produit topé ya biloko oyo bosomi na Chine. Otuninga adresse soki olingi okutana na bandeko ya agence ISA logistique multiservice baza na bango esika ya kobunga te soki kaka okomi na numéro 72 86 ya Avenue Flambeau na commune ya Gombe côté ya gare centrale oza mobimba référence hôpital HJ to mpe okoki kobenga bango na banimero ezali affiché elongo na bandeko ya agence logistique multiservice meilleur service fiable, efficace, rapide et surtout na prix abordable qui dit mieux. Hey, Keyo. Confort et proximité du service. Véhicule neuf, tarif accessible pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab, 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort. Saratola TV, la chaîne qui assure, Je suis là pour vous informer que la chaîne Saratola Télévision appartient à Sarah Tola, à Madame Sarah Tola. Chaîne ya Saratola Télévision, eza na contrat te ya production, topé à publicité, topé à promotion, na Madame Belvi Kondi la patrona. Aujourd'hui, vous serez très choqués na émission o na rosala lelo et puis na analyse o na rosala lelo. Liste ya ba PD nyonso ya ba comédien. Ekobima. Il paraît Omar Kabongo azalaka PD. Il paraît Ye azalaka PD. Il paraît Herman azalaka PD. Il paraît parce que belé ba treta bobo PD. Il paraît nani susu bacha la duchesse nyonso ba PD. Bo bato belé ba comédien ebelé bakotsa bango na kati ya saki ya il paraît bazaka ba PD. Mais ba o bazako se sentir piqué na lésé nde bango wana ba vrai PD. L'analyse va continuer. Mais avant la salle analyse, il y a des comédiens. Donc, on n'a pas informé. Donc, on a vu sur moi aussi. Cardozo. Naza ma kamno ma bé, hein. Ngana sara ma talanate, hein, na ba histoire à battre. So na bi naza ma kamba ma bé à ma bé. Ba comédienne au bobu magana lesbienne azara na Australie.
nayebi ete na ba western na ba transfert d'argent ou atinde la rabino tant nazolo ba comédien à Australie lesbienne à Australie je pense que comédien nyonso o ayebi babeta na pe mosinzo nde bazana na otanga bakombo. Un grand merci na ba meilleur fan du monde. Matanga ya Johnny Fay liwa ya Johnny Fay et comme na ba version ebele to comme na ba doute. Koto ba yebisa biso Johnny Fay ba moni na makila na mutu. Koto ba yebisa bino ange abetaki Johnny Fay. Koto ba yebisa bino Johnny Fay asalaki crise. Johnny Fay abelaka. Koto na munoko asiatula. Il paraît Johnny Fay azaki na mukanda, azaki na document ba yebisa ki atikali na 2 ans de vie. Johnny Fay qui maladie, akufi na maladie nini. Malade yango nini boza okunda boza ko masquer. Tolobake, la vie naza innocente. Makamba ba comédien bo soteza makasi. Ba samba ebele ba comédien ba sala mais bango moko ba na kati impureté ya osaranate. Merci beaucoup l'ingénieur Josué derrière la caméra. Matalana ne tombera jamais, non, ça est la caméra le plus cher. Matalana ne tombera jamais. Ah ouais. Bon écoute là. Faut te améliorer mon salaire. To ko tsaba matos professionnel. Et ça là bien. Bon on a 100. Grâce à l'ingénieur Josué derrière la caméra, un grand merci à ma meilleure fan du monde. La présidente maman Nathalie, un grand merci à toi. Non, mon anana au karaté. Un grand merci à président bébé, maman Nathalie. Bon, c'est sensibiliser. Ah ouais. On a bien Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth. Mais bon, c'est sensibiliser, vous allez prête. Un grand merci. La maman Gina Amatou, monté ma papa Aron Amatou. Un grand merci à Eliezer Kanou. Un grand merci à Sarah Abele. Papa dit MK. Maman Edouche Kalala, Pamela Kabiaouit, un grand merci à toi. Un grand merci à Céla Kikela, un grand merci à Rose Bonga, Fatou Doukanti, un grand merci à toi. Sol, Yabambem Balafi à papa, je te salue, un grand merci à toi. Un grand merci à maman Kanakumba, maman Nyonso Oboliganga, un grand merci à Bino. Les comédiens, prenez vos chaises. Famille Libo Tapé, prenez vos chaises. Vous êtes interpellés aujourd'hui. Alors, analyse d'Abisso et Bandi. Vous partagez vidéo. Vous s'abonnez massivement. Ingénieur Josué. Tchelangalanou. Affiche Oyo. Bandi koto tangango biso nyonso na kimia nyonso to décortiquer yango. Ok? À l'intention de tous. Ok? Avant la loba, la zone na tango la binona affiche. Affiche où elle a signé par Mémoire de demeure à Mokoussé où elle a un grade combien? S, coach, demeure, AP et DMC de Bella Production. Demeure, kozwa ba grade nyonso yo moko et koko miso molaité. Ba grade nyonso ka be motobo to banda. À l'intention de tous, virgule, bonjour. Je viens par cette note officielle vous informer que Madame Sarah Tola, responsable de la chaîne Sarah Tola Télévision, ne travaille pas pour Bellard Production ni même pour Madame Bellevie. Point. Je pense que le message est concerné par les comédiens sans exception. Je pense que ce message est concerné par la famille Libota. Je pense que ce genre de message est concerné par la culture. Dans le bango mettre fond la démission nanga, je ne travaille pas avec Bellevie. Dans le bango mettre fond la démission nanga, nazalaka communicatrice à Bellevie. Mais bato bele comme Sarah so ba moni Sarah a vu peut-être par la Bellevie parce que elle a trop insulté par jalousie parce que Sarah Tola avec Sarah vidéo comme sous ya ba théâtre à Bellevie, il y a ba film à Bellevie parce que Sarah Tola
elle parle bien de Belleville, à ça la promotion à Belleville. Et l'accident de Moutouana, à ça la contrat mon qu'on a Belleville, to pas foutamara. Preuve on est, ngande nazaro. Bino tout vos aboyebi qui ngana fali courir les karaté. Maintenant on a ça la promotion. On a ça la promotion l'aura un artiste congolais et au sala au tombe la bendele à Congo. A ce mérité de soutien. Les gens fait pas so beta Adidas. Na on soutenir le local artiste congolais, c'est tout. Les gens Belgique comme un film qui toko. Poutine a écriture. Oh, les gens va classer parmi les 50 femmes qui inspirent. Pourquoi pas sur un salle le on a malam, on a quoi applaudir? Pourquoi pas sur un salle le on a malam, on a ça des promotions le local attaque artiste congolais ou azotombo la bindeli. Alors, je pense que dans ça la émission trop. Il y a qu'on t'appeler conscience, il y a des fanatiques à Belleville. Il y a qu'on t'appeler conscience, il y a des comédiens. Moi, je ne travaille pas avec Belleville. Ce que mon bon Guillaume Belleville Sabino, n'a qu'à gérer chaîne à Sarato la tête parce que à ça la langue à travers la langue. Et la CPL est officiellement attaché de presse à Belleville Télévision a eu quand même courage. Il y a quoi annoncer en haut. A sali bien parce que makambo wana za koya nango Cardozo na tangi Cardozo Lydia na continue liste tenant la commune makamba ba comédien té. Alors Bernard Nyangi aza attaché de presse et communicatrice à Belleville Télévision. Avant de comprendre à Monique bakomi ko bamba Belleville mabanga mingi. Ce qui concerne mes émissions. Entre-temps, ngana Belleville to na lien té. To na contrat promotion té. Ndezala ke ba pesa un contrat mo promotion ya on sala ba excès des ailes pour par rapport à contrat promotion exact. Je pense que équipe à Belleville va raisonner bien pour nous retenir sa affiche oyo. Et puis dans le moment oyo va calculer bien parce que ton marché va monter. Tu as un problème dans l'histoire, il y a maman ni maman. Oh, concernant qui Belleville, oh, les cas qui n'a chaîne à Belleville, oh, il y a qui n'a mon quoi Belleville, mais n'a mon quoi Sarah. Bah, propos à Sarah, il a qui Belleville. Mais voilà qui va s'indigner, ça va comédien, bah, ça qui va sortir médiatique pour la quoi accuser Belleville à Tinda Kinga. Entre-temps, je ne travaille pas avec Belleville. Alors, bah, s'indigner son. Basenza barabakouk soso sila bakomédien nyonso basendi o bomonaka ke Sarah collaborana na Belleville na travaillera na Belleville. Donc mes propos ça n'engage que moi ngande patron de chaîne o donc même Belleville ata to pesa na bonjour elle n'a pas droit à obéir que Sarah émission na ponani ngo saleli nani asa na droit. Elle n'a pas droit. Alors, tu continues le texte. Hein? Mais demain, français, ça va. Comme toute personne libre, je viens par cette note officielle vous informer que Madame Sarah Tola, responsable de la chaîne YouTube Sarah Tola, ne travaille pas pour Bellard Production, ni même pour Madame Belleville. Point. Comme toute personne libre, elle est libre d'apprécier chaque chose bonne à son goût et elle a choisi d'accompagner Madame Belleville et ses activités en la soutenant naturellement, virgule. Dans toute émission ou propos venant de Madame Sarah Tola sur sa chaîne YouTube et ses réseaux sociaux respectifs n'engage qu'elle, en toute responsabilité. Merci de bien vouloir dissocier Madame Belleville et ses entreprises de tout ce qui ne lui concerne, ni de près ni de loin, pour le bien de tous. Merci de continuer à consommer sans modération la série Sous les drapeaux, une histoire à vous couper la souffle remplie d'émotions et de rebondissements. Ceci dit, je nous souhaite une bonne fin de semaine. Donc je pense que les acquis écrits par l'attaché de presse de Madame Belleville, de Mère Nyangi Moukoussi Atalo.
Je pense que ma famille bota boyoki. Bobengaka ngai te mpona koloba ke mama Sarah makambo bemission ezosala ezofingisa Belleville. Non. Fingama avant nanga na media na ye mobimba lelo oyo bazosoutenir ye baexiste pembe na Belleville. Ata mutu moko azala pembe na Belleville à l'époque mutu te. Baclore eza lelo na internet ezalaka pété. Mais à l'époque Belleville a fait 5 ans d'humiliation bafingaka ye. Sarah azalaka na ye te. Belleville a fait 5 ans bafingaka ye. Demain pas azalaka te. Belleville a fait 5 ans bafingaka ye. Bandeko nyonso banoko yams bamundira batadi et consort bazalaka te. Ba prince Luamba bazalaka te. Belleville bazalaka kofinga ma bafinga ye pona mutu te. Alors, famille Bota robo bandai pour s'inquiéter. Maman Sarah, soka tuti la bordure na e son de la Belleville et qu'on zone de la Belleville te bo chango na mutu na mino parce que na lo bango mètre fois. Moi, on ne dirige pas. Na salara o na lingi. Je fais ce que je veux, je fais ce que je peux. Si on a soutenir Madame Belleville, je le ferai. Si on a une côté là, je le ferai. Si on a une promotion, je le ferai volontairement. Ndenge komami awa pas de mère. Alors, famille Bota, il faut arrêter de fois. La live na bino mingi. Vous êtes tout le temps dans les lives. Surtout dans l'histoire, il y a madame, il y a maman ni mama. Tant là, la famille Bota, de ça là, la live belé. Nalanda bino. Maman Sarah, les finga ma pona be, maman Belleville zo finga ma pona Sarah, Sarah sali be mission na ye, muta finga meza Belleville. Te Belleville banda finga ma va Sarah zala. Pimbeni na ye, to avant Sarah comment ko soutenir ye. Famille Bota bozora tanda bino ya kokoma. Na seka bino ngo hein, ezaka pe famille Bota na bandeko mususu. Mais Sarah to la muta confirma ka relation ya Belleville na grâce. Nazala ni camarade à Belleville ni camarade à Grâce. Na yeba vi na baondeni. Pour la confirmer en haut. Bobosani audio Malika. Bobosani ba audio ba collègue na ba camarade ni bazan ko mela ba diamba na ba cigarette. Ngala ki camarade à Grâce ta. Na yeba makamba Grâce vie à Grâce. Et puis vie ni vie amoureuse. Oyeba ondeni. Oyeba ndeni ke Grâce abimana ya oyeba ondeni pour confirmer les batu na média. Sarah yamba panzu. Panzu azo sambusa mwasi na yazo benga mwasi libala ya balele. Kata basi ya mabala tu o bazara balele. Isaki panzu mobala grâce à ça la vengeance. Alors, cet message est pour la bino parce que quand on a linga kotanga tende ma cheli bino message wana nga la sale bino moi synthèse ya maloba. Donc, ba sendi nyonso ya ba comédien, on a dit comme sendi. Mes émissions, mes propos, ça n'engage que moi. Nga ba dirigeant nga te. Donc, so yo mi moni na liste ba pele et suis yo. Ko benga la nga Belleville te. Pour benga nga peta oza na pouvoir wana te. Donc, il faut benga kanga moko. Que te maman Sarah za ba les on dit nga na za la rappeler te. Voilà. Alors, bapede nyonso, boyana na mulongo hein. Boyana na police te bile ya molai. Boyana na mulongo. Quand il s'agit de Sarah sera lobby de Swaka. Mais Omar, il paraît on a bateau batanga on a liste bapede, bateau balobela asilat. Likango na wana tindi o azala soi disant soki famille Bota aya usala ba émission. Likango na wana oyo tindi. Ayebi ko temo répondre bato ba tchaka na liste ba PDT. Et bon yo ati ko za ki PD za olata ba veste te, na ba chemise na ba cote te. Na yeba ke dudu ko za mobala ba PD, dudu soupe. Apparence ya. Un bon PD dans sa veste. Oye batin, pédula. Dans sa veste, penda, penda, boy, bien, pe ba paquet. Mais ba toi, biso, tantine. Vous avez un mot pour bien, il a
Et puis, bon, s'informer, bon, le caractère, bon, comment cultiver, bon, qu'il y a ma classe. Si on il paraît, il n'y a pas la confirmation. Et ça, je vais s'arrêter là, le bataille, je vais s'arrêter là, à côté de l'Obama, dans les médias, bah, tout ça, la liste va péder Kalamine guitare. Vous avez qui wapi. Bino bateau, vous avez côté la soi-disant, bah, baché, Omar, na liste, wana, parce que, bah, tchaka yango déjà. Et l'Obama déjà. Malgré ça, la preuve de l'Obama. Il n'y a pas de fumée sans feu. Tant que bato bani ofinga pe bato musu koto ba lesbienne bananyo bozaka wapi pona yo kotela pe bato wana ka bino famille bota ba uto finga belle vie awa ka lobi awa ba fingi comme pas possible ben l'énergie on a besoin makasi yo kotela Omar et uti wapi Omar batuna ka une mission Omar batuna une émission tant que maman manima maison nginda Omar alobani pona ba deuxième femme Omar alobani bino famille bota boyonga ngote bozu pe kile na courage ya yo côté la Omar ce côté ndebo côté li Omar alinga na lengele na liste wana ponga na chaki c'est vrai ba papa zikura to chaki bango na liste ya il paraît ndenge bato bavule ba critique ba bato même yenga pe ba chaki il paraît na tanga ekutu ba komwa ba tebele te et yenga la solane bien mais la liste il paraît à cause de courage même pas obenganga parce que ça va dit il paraît donc za mambo bato balobaka donc même bato baloba fallait za pédé bon za ba les hommes dit ça il paraît preuve ya te mutana preuve zalaka ah yaza lesbienne botala kutu photo na bango na moi si yango to kala bakanga bango na hôtel ba opesa na ba bise et comme une confirmation comment on s'agite quand na kacha il paraît au comme agité Omar nga ça pas belle vite OK nga ça pas belle vite et puis là muta ba matière ya basimba le kakate so na bina bimisere na kundolela yo oloba te mwana ngaza obeta ne likolo me koma mabe kanga likangu ponga na yeba mangamba ba comédie belé mais na loba te parce que ya ba vie privée batu na ba respect nango na lora batu mususu te ba na ba matière so ba na ba matière batu ba vie privée batu ba ko exposer ngo obi combien de temps nazui ya matière à Cardozo ndazo matière ya nani awat nani comment ni ya nani nani wazami mobala aida comment ni kininga auto bala récemment nazo matière na benga yimo na téléphone tala ba singa boy Marina là pas za témoin nga ba benga nga ba opesa nga matière Marina là parce que ya lokuta ba ko fele makambo nga na benga moto moninga chaîne nga muta coloniser ngo azate muta konza ngo te pe na moto ta benga na téléphone ke Sarah tika dos azate donc na ko sala likambo na ngati na suka so na sala natanga kizigura mais natangi mec la duchesse a montu na ngatu sola bien à cause du capeti mais ça il paraît ils a makambo le ba na média natanga ki oli se toboka comme ni ana mayonnaise yé pas na liste ba il paraît ba PD yé butu na ba sili na ba kolo ba tout ça là hein batanga ba tebele natanga zigura c'est un grand frère asa un marié la moi si na bana mais na liste ba il paraît ba cha kombo na ye na ke plus loin natanga pe na kombo Herman Kasongo se parle très bien nabi Herman pe ba cha na liste ba il paraît ka PD ngamo su nabi Herman to na ba doute po ba vidéo Herman nyonso bibaza la kana basi non to mona na histoire ya ba PDT donc to mona na Herman yeso vidéo na e bino okute na basi ausala ba partout et tout donc zo mona ke ba les hommes mususu za rappel okuta poto sala peka ba paramètres mais non yam sabi non ba vidéo ba zumanga fumangani tout ça là et ça peut profiter ce qui mutache il paraît et ça makambo eloba makati
na média na internet boyoka bato batengela bino baliste balele te bokoka oloba na bango kaso sara fungoli munoko ale bino boyo oloba bobanda na koloba natala bino bato basalela bino basalela na bakomedi ya basi na mibali d'émission ya mibali batota bino bapedula ya basi batota bino balele bino bozalaki na makasi wana wapi ya kotelema ya banobengaka na batelefone bofinga nani nde bobengi bato na batelefone mpona Omar so Omar ajouera pas Belleville yangani hein soki ye Omar ajouera pas Belleville neti yanga neti ni akomi nzambe ko jouer pas Belleville komi nzambe ke so babuda loba no ba te neti yangani na kati en 15 jours, on a joué. En 15 jours, ça ne jouera pas Belleville. L'on a dit, oh, Belleville, c'est une entreprise, non? Oh, Sarato, la paysan entreprise. Donc, on a deux entreprises différentes. Alors, bah, propose le maman Sarato là, ils ont engagé Belleville Télévision en quoi? Ma campagne, le maman Sarato là, ils ont engagé la personne de Belleville en quoi? Je pense que l'équipe y a communication à Belleville, besoin qui tient à réfléchir. On doit dissocier les noms de notre produit na Sarato là. Na banda le balabi na ngabo so bana ngolo rabaji. Na travaillera na été, na travaillera na été, na travail. Cardozo, Lydia, ainsi de suite wana na tangibinoté. Lesbienne en Australie. De la lobby boyebi. Si ko tano bato bazoya kala ba makameti ngana komo lingana makamuka la preuve hein. Ba preuve ba facture, ba preuve ya fi ango soka ya vanda na hôtel nini, hôtel du Fleuve. Asa ba tatouage, yo kana pesa ka explication na ana ba tatou na liboko a. Na maboko a. A mwanzo toniki. Boyebi. Ce qu'on est boye. Mutaro beta histoire nae. Ce qui ba escroquer mbongo, apesi ba mbongo minga sali ba dépense, azu retour à bolingote. Ale ngana lo bate po ce qui na lobby et ko toucher Belleville en quoi? Moi Belleville égale combien? Égale combien? Famille Bota. À un moment, il faut boire de l'eau. Tu es glaçon, hein? Ou mets-moi maille, c'est bon. Belleville a finalement, avant, même dans les canisiers, au Belaï, a finalement avant, a comme on a battu belé, oh, le temps sous bas soutenir la œuvre, naï. Parce finge kala, sans cause. Sarah n'était pas là. Alors, bassin d'ignon, ça va comédien. Na bandeli bien. Bassin d'ignon, ça va comédien. Soit l'eau, on est coach na téléphone, nanga, et au bicate. Non, ça, il est live. Et ça, on a ça, il est live. On a courage, on a Belleville, on a pouvoir, on peut s'engager. Non, ça, il est live. Na protéger Arbino Koutou. Un moment protection. Mais apparemment, mon thème m'a bien ba comédien on a mona. Ba yebi bato ba finga bango ba pedula. Ba yebi bato ba finga bango ba lele matin midi soir. Ba yebi bato ba finga ka ba comédien nyonso sans exception ba bandi ba papel na ba masumu ba tutu ba finga maka. Ba yebi bato ba finga mama ni mama pendant des années. Mais nous connaissons sa point de vue n'a critiqué. Ba comédien tout ba sekwa na banzala na ba veste lemba ya ba bola tout ba sala mulongo na bémission ba $50 ba futa bino ba fingi mama ba fiantiki mama ba fiantiki mama tant ba finga ke kuna la batasila po ani bokinda sa bémission te tant ba finga ke kuna la batasila bo sa bémission te po ani ba finga président Lombe a président Lombe as une légende.
bino basenza ba comédien o bozaka pour côté la poésie le bebo ça émission bon non trop c'est trop pas jusque là modèle ba finga pa ma sumu na sexe na et pas batasi la bozanga wapi bozanga ni hypocrisie to bobanga ba mafinga na bango loka bobanga ba mafinga na bango ngai comédien nyonso na zu matière no na binisi désormais comédien nyonso na zu matière na yo na binisi le quoi bobanga bato ba pesa bato basala bino ba matière matin midi soir bobanga bato ba finga bino matin midi soir boyiba ko sakana na bato bo ko mekaka bato po boyebi ke menga zawana so na bengi belvi belva pexé o mekate o mekate belva no loko pexanga te so na zuka matière à comédien na tumbi la bandoza kuna ma modération kana otala bato pour le moment bakantani kinga sala pas belle vie mbala na mbala belle vie les quand même les émissions attachées de presse nanga isa de mer ba communicateur na les aratadi yams na mundirba ngate ngana mutu so na sepeli na kumisa na kumisi so na sepeli na lobela na lobeli nanga na sisi na likinzi ana ke ba comédien na lakibino on a kozwa matière na ye jana oyaka loka programme jana zo bimate actualité oyo yokana te actualité oyo leka tokunda pa jani fai nazoya I'm coming na tap muto bobenga do bino analyse on a sali na moni ke bato babanga bato ba finga bango bato babanga bato ba ya na ba matière na bango bato ba sambusa bango on verra moi modération ezalaka sikoyo brulila liwa jani fai est comme na 4 versions alors pour comprendre souté ba comédien ba comme na bango ko sa matalana na matanga jani Maxi chaîne na etala makate mais mutawele la mutwe auza makasi osa ba live bo bata sonye yango ba boganya ba donc mona nzala moko non na mona te boko vanda pedenga vanda te que 2 jours pe abo émission pe zokota te donc Maxi akosa kolela jani mais pasa la matala na chaîne ya visibilité ozuango après ce qu'on kukunda janinde sort à chaîne à Maxi jani to kundet ce que chaîne à Maxi on se soucie à tout là oh jani allez ba bisara dans l'hôpital à okufa après 2 ans azali na maladie oh merci à tout là expliquez bisoti donc liwa mutu yango mutu sora kufi na bato baza ko lingete bako bima bako ya pembongo na mutu nae jani ye mwa kufi azwa ta chance a ola $10 ya mama Denise te jani fa azaki na poto azo telinga na sika olala mwasi abwaki biloko libanda basia tula bazalaki ba comédien nyonso baki na poto association ni bo salaki to mbongo ni bo kangisa ipo bo sunga jani la libanda te bo zulenda jani akufi bino nyonso bo komo sa siko matanga matalana émission ke ezongi bilobele ke ezongi bino nyonso loka bwana na ba problème ba billet nyonso continue charge ya mama Denise oyo bana ko accompagner matanga akenda poto ana difficulté na problème a billet ya kisasa lelo bozolu kaboya kisasa bo ko sa matalana na liwa moninga yambi mosi yo poko lelela mutakufi yo poko chola mutako yo laki ebemba wati ebemba dula awati yandi mosi yo aki mukufi yo ko seka pe bemba jani ka kufi na eloko oyo eloko ebobi jani yango oyo ça c'est quel o zanini mais yandi mosi akuma liboma ana poma mutu te
na nenga mabete ya mimosa alibela na poa mamutu bokele na tsem pepeko eloko ebomi jani ya siko ya mimosi yo komaka elora moto ana sida eyaka nini obetela biso te soki eloko ebomi jani yango oyo yo eloko ekomisaka eloko moto ana sida eyaka nini na moment oyo famille ya jani eza na choc bana na ye batikali borphelin batikala misu baza wana bamona papa bango ndenge akoma te papa bango atikala bango bana mike me mokolo lokola ya ndimosi asali elongi lokola nani pumba na atala desanima ya nani oyo ya simba simba azalaka na bakoekipe na ye mibale pumba na wana mosu aka mokelo ka asindi ye ndimosi elongi loka pumba ozosekana mpe eloko ebomi jani yango oyo eloko ebomi jani donc on dirait on a plaisir à liwa mutu mais liyo penza liyo ya ndimosi bato bayokela yo mawa bato basalela yo bémission bato basengela yo balisungi papa bato questionna me repose un peu artiste en danger chara Congo abenganga 6h du matin tola ya ndimosi akokufa funa loba yo ya ndimosi bato basalela yo bémission pose à aide ya mama ni maman se retrouver pose à traitement d'Afrique du Sud. Comment cause à courage à Seka Jani? Et puis la comédie ba otala yo bino ba comédie bo sakana ngate bo régler qu'il y a des mots si boma na bino ya des mots si bo ko régler mais ninga na bino akufi bo ka no sala ba matala ne pola so na répéter liste ro ba tu ba lobaka il paraît bo tanga te bo intégrer personne a il paraît eza makambo ba tu ba lobaka ya na confirmation te bon bah non corriger limosi bon on a un problème sérieux si tu n'as plus de sa version ya Jani Farah kufa après 2 ans ni kande bina na hôpital bo Jani on kufa maladie ni Jani on ko bela na ni koto famille Jani e bandi ko la kela ndimosi e bandi ko finga ndimosi les Africains. Parce que quand on a tenu des propos dans la boue, il y a besoin de la tabelle, je vois ma bonne. Bozi ya matanga eleka. Ozela. Matanga Jani eleka. Pour la minute actualité evanda peati. Koto pe ma poso na mobali na donc famille ba irresponsable ba yenga ba sa ba buzz na bango. Koto pe faire Adidas c'est paille. Ah. Koto pe nga moko na bakambo ebele ya osala. Kokende ba forum. Koto donc on a un peu surchargé hein. Posez la batunda Jani. C'est ici. Il faut patienter. Dans son alakiboye, c'est que ma plan est ça. Ndape na koma na kutani na dossier comédien na tumbi. Na ko réfléchir sur des fois te. Po, na moni pena ke bino bobanga bateau bazwaka ba dossier na bino batumbaka. Bobanga bateau ba finga bino matin midi soir. Aliboya ko meka mo sapi na fumanganya akoba. Ah! Omar Zela. Zela ya Jani Kende. Na la matière na ngekuta terrain vide. Pour la minute terrain eza mini. Tona ba matière ya usala te e vanda te. Tempo e ko vanda bozela ka ya Jani akundama. Encore ezaya Jani tanga kundami mikolo wana nyonso tolobela ya Jani tolobela ya Jani mpia ke kota matière ezate. Parce que matière ezala te. Ngana bwaki. Un bon entendeur. Saline. Donc, comédienne, ce matière ne coachaka qui a ba preuve. Oublie. Au revoir.